La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Toyeba te na monde na biso, tokomi na mikolo ya suka, tokomi na temps de la fin, to eza nini. Eza nini pe na mokili ya bato atata Nzambe bandeko nanga. Eza nini, eza nini. Mambo na kala ezalaka te. Ba mambo kala pena ba mambo ezalaka te. Est-ce que ba auto vivre lelo? Toza penza, tozo mériter ko vivre makambo, tozo vivre na moya lelo. Tozo mériter ko vivre makambo au peuple congolais azo vivre lelo surtout na basali ya Nzambe. Toboa ki Bible pourquoi? Basala Nzambe totie Bible wapi, totie Biblia wapi? Bande konanga, eza grave. Eza grave. Toana ba pasteur ebele na monde, o toyokaka na makambo te. Si toana papa na biso Atoms aza pasteur, papa Dalo aza pasteur, papa Landu aza pasteur. Ba pasteur ebele poni toyoka bango te. Poni ba pasteur ebele ba manifestaka lokola ba pasteur mususu te ba se manifestaka te. Pourquoi? Peuple congolais, to fongola misu. Ngana loba toujours Bible loba ne juger point. To juger basala Nzambe te. Po tebi ba relation na bango na ba Nzambe te. Mais peuple congolais to fongola misu. Peuple congolais, il faut que fongola misu. Vie eza lipa na nguba te. Et ana bato ebele lelo ba bonga te na ba vie pourquoi parce que mutema na bango batia ke pa ba pasteur. Et ana bato ebele ba bonga te na ba vie parce que mutema na ya tie pa pasteur. Ye moko asir na libondeli na ete. Soki mwana beli, allo pasteur, bondela ponanga. So pasteur a bondeli pona mwana, wana ya sentir que te li bondeli e komi. Mais soki ye moko a bondeli pona mwana, amona kaloko Nzamba oyoka ete. E ana bandeko ebele, soka obela kimi mbangu na église, soka obela ke luka basala Nzambe. Ye moko ko bondela te. Tona ba pasteur ebe, tona ba pasteur Jean-Paul Mayata. Tona ba pasteur ebele. O ba buzoba o ekomaka même pas epa na bango. Affaire o toa nango na internet. Pasteur Denis Lesi, prophète Denis Lesi na pasteur Walesa. Elongo ana ekoti na pasteur Mukuna. Bande kubosa la soni ya basali ya Nzambe. Na jija nanga ba pasteur te, na finga ba pasteur te, na sala ka be mission nanga contre basala Nzambe te. Na linga ko valoriser basala Nzambe. Pour quelque soit ma bena bango. Bango nde bayibe sika basimba mele pa Nzambe. Bango nde bayibi ba relation na bango. Mais ba pasteur na biso, ba prophète ba pasteur, bosa la soni. Lelo bobimisi ba audio. Lelo pasteur Walesa telemi na cher. Ate ya pona lobi la pasteur Denis Lesi. Lelo pasteur prophète Denis Lesi akena be émission. Ayo loba likamba ya pasteur Walesa selon de ba audio ebimaki. Ba pasteur Roland Dalo o ba banda ba ministère kala.
Apôtre Roland Dalo o banda ba ministère kala babima te poani te yoka ba audio na bango te poani te yoka te ke basala kibe bazongisa kiboe seri moto mona denile saki ko meka papa pasteur Atoms denile saki apona lo ba pasteur Atoms sa sente mwasi pasteur Atoms sa sala kiboe boyoka likambo ani bima makasi esuka kana nzela pourquoi parce que bango bata ba ventir te bango bata ba ventir te et puis bayaka na bango te ko répondre batu na cher bayaka na bango ko répondre te muto alinga salir yo alinga sala buzz na kombo na yo oza na obligé ko répondre te ataba on répondre imbécile par le silence muto ta ye abanjolo ba mabe pona yo abanjolo ba loba soki o remarqué déjà que muto osalango po salir réputation nanga que muto osalango po abebisa nga yaya o garder silence o répondre été ezalaka bien bande konana ba audio ebele nana ba audio tellement ebele na oyeba te na banda na nini na zongisa na nini bande onanga na pesi bino na mbote bonjour bonsoir yango dépendaka ero kolanda biso ndeko okoti na chaîne na biso en tout cas partager biso na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger mais quand partager biso partout et ozala bien ndeko partager biso vraiment nzamba opambola yo soki partager nzamba lola opambola yo tango po ozo s'abonner kobosana te yo ndeko ozo s'abonner cliquez cloche à notification pour que prochainement tant que tu analyse nabiso et comme partout oyo okozala alors cliquez cloche ya notification. La famille likambo yo e banda ndenge nini na expliquer bino likambo ndenge banda après na yorti la bino ba audio o ya pasteur Denis ya prophète Denis Lesi ba audio o ya papa na biso Walesa ba audio ya nganga eza pasi pe ma même na kombo Maria Ntumba carrière nezo sila okomi de yako kita bima na babiloko yo se focaliser na business na yo bima na babiloko e bambo na se e melo ba client omonika ba client business na obiloko o kota e memona ba client business ma chérie bande onanga problème e banda ki ndenge nini na asi to utaki omona bakanga ki Maria Ntumba bison so to mona ki Maria Ntumba bakanga ki au internet ningana ki to sala ki be émission batebele botala ki batebele bokota ki boyoka ki bolanda ki nini o to sala ki à propos ya Maria Ntumba na makamba papa Sango Israël Mutombo na makambo ya pasteur Walesa bande konanga lelo to uchi komona nganga moko abimaki na internet awa po aya olobake te ngai nde naza boye pasteur Walesa zwakanga nakendaka pa na ye nakendaka kosala ba témoignage ke makamba banguma nganga na lobaki ba makambo ebele o pasteur Walesa mutazwaka ngai aba alakaka nga ofutanga $5,000 nakende ko témoigner bandeko makambu likola makambu so na bina zwa video wana ya nganga wana na zongsila bino après to continuer malembe tito yo kota na ba audio bokamwa so na bina zwela bino video ya muto ala après to yo kota na ba audio bokamwa nganga na témoigner pa pasteur Walesa kala lelo tovandika boto yo mona nganga na bimi na internet abandi koloba ke oye batinda pasteur Walesa benga kie abaka futa $5,000 metisi kwa futie na numbongo te témoignage apesa keze ya lukuta pasteur Walesa futa mbongo na ye ayaki ko réclamer bongo na ba video na internet ke mkolongu mana zolobela ye mbongo bayokanaki nanu afuti te apesa ye mbongo na ye. Après koyoka makambu ya nganga wana ba audio eko bima ba conversation ya nganga na pasteur Denis Lesi na prophète Denis Lesi
et kobima il paraît-il ezalaki complot oyo basalaki mpo na Pasteur Walesa. Après toye koyoka su kuna Pasteur Walesa aye kobeta susu koniata lisu babordure na cher bandeko cher eza mpona oteya mamba nzambe. Quel que soit likambo yango ndenge nini bapaster na biso basher eza mpona oteya mamba nzambe boyeba kobeta makambo kara. Eyana mutu muso azoluka détruire yo aluka loba mabe po abebisa réputation na yo mais sauf oactivele ka mode d'avion oyebisi même banzima église mutu alanda ye te mutu na ye moko oyoka soni ye moko oyoka soni malgré okobebisa réputation okosala boye bato bayebi Pasteur Walesa bayebi bao bayebi Pasteur Walesa na ba ateyaka bien azala mamba bien ba professeur bien bayebi bao pe bayebi ke oteya yezaka lukuta bayebi pona vito ana posa bato nyonso te banzima biso na viso kozi ya mutu nyonso nzima o okweshue mutu nyonso konzima o te mutu nyonso konzima yo te lelo batebele bayo opesa Maria Ntumba raison tango ba prophétie ebimaki tango nganga wana ebima na internet pa yo lobaka te bakosi ba Pasteur Walesa kosaki ye bayokanaki mutu tu apesaki Maria Ntumba raison mais lelo na ba voice ya Maria Ntumba ekobima na mamba Deniles toyeba te nani okosa nani bomone sika bo trouble peuple de Dieu bomone sika mboka na biso ebonga te po ba prophète ba pasteur ebele ba prophète ebele bino nde bobebisa mboka Congo ba pasteur ebele ba prophète ebele bino nde bosala mboka na biso ebonga te bino nde bosala mboka ebonga te na ba faux prophétie boluka bambongo na bino boganye bambongo na bino na bandenge na bino boganye bambongo na bino na mitwa batu boyaka na beglise na bino bana ba pauvre bino moko boabata mbongo bino moko boganye mbongo bino kaka na baba na bino non et na ba pasteur mususu opena peuple congolais ba o gouvernement ko kanga pe beglise mususu naloba mabe mpona Deniles te po balobaka ne juge point donc bible comme ezopekisa biso to jugement etangami kapa na ye moko nzambe so tozwi ka ya Pasteur Deniles soki prophète Deniles ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné gafke baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total mpona maladie ya tension diabète AVC to pe obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na gafke bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numero oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo
soki penza tobi tozwa ka ya prophète Denis Lesi autoke poto awa tocho mona ba video na ye na manike na restaurant baolia baobina banzemba fali baolia baobina banzemba fali entre temps na église na ye ana ba fidèle entre temps na église na ye aopekisa batu bokota babwati te bokota babar te bobetaka banzemba mokili te boyoka me ye moko aosala ngo prophète Denis Lesi bote ya nation nini bote ya population nini bote ya biso nini lelo ba pasteur ya Congo bate ya su pona repentance te repentance bote ya kango susu te bokoma te ya kaka boyebi ke point faible ya bandimi ekoma kaka okobala okozwa libala okozwa mbongo bote ya kasusu repentance te bozo yebisa su batu te ke repentez-vous bozo te yango te boyeba point faible ya congolais alinga ba témoignage congolais alinga ba ninyo ba prophétie yango bomondi ba prophète belé bakomo yela biso ka ba prophétie po biso moko pe ba congolais tolika ba prophétisation ba vie na biso. Or, tu évites que yo moko zape capable ya kobondela nzamba la kisio et loro ni eza tout autour de toi. To yebi eloko wana te. To yebi eloko wana te. Yango bomoni ba congolais belé. E belé. To pambwa mate. Vie kende liboso te. Vie ezo marché te. Pourquoi? Parce que biso na biso tozo bomana. Ba pasteur na biso ba ouela ben terrain na bango. Yango moni ba ndimi ba otika la ba pauvre, ba pasteur ba okoma ba riche. Po ba ouela intérêt na bango, ba ouela bokonza likolo te. Eza pasi bandeko nanga. Eza vraiment pasi. Eza vraiment pasi makasi. Bandeko nanga tokota na ba audio, na ebisaki bino na otela bino ba audio. Na otela bino ba audio, o to olanda na bino. To landa pa pasteur Moïse nani, pasteur nani, nani, Denis Lesi, ndenga azo ba audio ndenge bimi entre ye na ba pasteur Mukuna, ba audio ndenge bimi entre ye na ba complot oyo ya mamba walesa na Maria Ntumba ya pasie ngana omona ngo nzambe ndazo bimisa makamusu na mpoasa bablomsu to omona ngo boeme eza nzambe nde a bimisa bango na mpoasa bande onanga abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Tselanga j'aime bien nzamba opambola yo, partagez lenga na Facebook, partagez na Messenger, partagez partout. Tindela bandeko lien na WhatsApp, nzamba lolo opambola yo bandeko tolanda no ba audio, tolanda. Nauti kobenga ende na kataki nauti kobenga ende azoyebisa nga makamba mbongo eza pa na yo eza pa na yete ye ayaki na makampa na yo po yonde olandela makamba mbongo yonde okende ko négocier yonde mutu kulanda ba négocier. Ah d'accord. Yoga bien. Voilà ce qu'on doit faire. Parti wana na iba maîtrise. Toka yebisa nga bongo na négocier. Alors elo to sala des abo. Il faut se calmer d'abord. To abima na kata lisolo wana. TV négociation mbongo ezalaki pa na yo ezalaki pa na yo. Yoga bien. Yoga. Te yoga bien. Yoga bien. Te yoga bien. Naina ah petit ozogangelanga okomokangelanga et na turi ozogangelanga ah na lobi boy zala moi respect s'il vous plaît na lobi boy ye toyokana ki boy stock image bimiso batu ba négocier ba bando benga normalement batu ba yebi numéro na ngate parce que ngana tie numéro te ba yebi source ya likamonenge zati ba ko contacter na to réfléchir ngana ba contacter mutute ça c'est un erreur peut-être
ete tosalaki ntango oyo image wana eza koleka il fallait kotia numéro ya contact toka tosimbisa yango peut-être mutu moko boye aza neti avocat na biso aoza neti avocat moko neti avocat na yo potao numéro wana bazobenga ye azoyamba epuis akofaire face na bato wana sanki batouche ye première erreur tosali bon eza mpe erreur te eza mpe trop tard te parce que na mingi yoka pourquoi eza trop yoka oui ekende mabe te parce que yo koza sécurisé ozalaka na place moko ekopere mais oza na sécurisé olobi okende ata place moko boye ozwi ata mwa quelque chose oke mwa place moko en attendant le temps bazonégocier un avocat poto bakanga mpe mutu yo yeba teke poto koyo eza trop dangereux poto okanga mutu te kutu poto kutu bakozwa yo facilement parce que poto soki ya interpol etindika message mutu wana na place boye nde bazwi yo mpenza bien bien mpe bazongisi yo kini oui eza bongo te mpo yo yeba yango te non moni ngai na minute oyo nazalaki na posa mbongo explike ngai nanu yebisanga verité makambo wana ekipesa biso mbongo ere toyepa na yo oasire biso ke tokozwa tokobanda 250 000 ya debate soki tokomi na makambo yo mpe 250 000 dollars yo ebi yango patale nango non je n'ai pas dit ça peut-être oyoki nga mabe non 250 000 mutukutu abomi mutukutu akofuta kutu bongo te boyo 250 000 eloko bokosala lobi yokanga bien yo na mutu na yo na Serge bokoma ti bokutana na mama Tina ou bien deni boyokana ndeni tokoki kosala eloko oyo po epermettre kimia ezala otambola te na komi na otambola te nde nini me fobima kaka te me soki ozwi ata kar moko boye baoza na sécurité oza moto ya naza na mbongo te naza moto ya makolo naza me bakopesa mbongo te ozwi taxi express me nakotinda bapesa mbongo te po bozala wana jo wana mpe aya wana comme ça bosololi to trouver compromis comment on va monter une nouvelle stratégie pour la OSA c'est comme ça et puis ça a besoin de ça déploiement bakopesa moi quelque chose pour oyeba ke okosi maîtriser quelque part mais na linga bino bosolo wana nous pour monter stratégie na matina na bato mosusu wana totala comment on peut faire pour na obimisa situation oyo effectivement bato wana nayebi ke baoluka yo c'est ça mais comment on va faire maintenant yango nazoloba na yo olio mata c'est ce qu'on doit faire donc yo Serge na mutu no na mère bovandi nanu botala comment on peut faire ouais c'est bon problème te kasi comme ça on comprend te na peut sur le mabe hein bon soki yo vie naza besoin moi aide bakopesa yo ataya mokie isunga yo y a pas de problème Serge ndeko oyo bouti oyoka eza prophète de Niles atango makambo ebebeli ye sikoyo na nganga nde baosola na nganga wana ke makambo ezokende bien te nganga bomoni ayaki kobima oyo ayaki koloba mpona Pasteur Walesa siko question na nga na otuna pourquoi prophète de Niles ozokota mama Tina na makambo eske tango bosalaka bamakambo na bino o mwasi na oyo ayebaka to ayebaka te mpo toti oyoka de Niles azoloba likama mama Tina nasi boyoki kende na mama Tina bovanda bosolola nayebi te eske mama Tina aza involve na makambo oyo to aza na kati ya likambo te bandeko basala nzamba Kongo bobangisa bato kokota mangomba mawa pona mboka Kongo ba pasteur ebele ba mangombe ebele me Kongo ezobonga te combien de pasteurs toza na bango na mboka na biso ba église combien toza nango me mboka ezobonga te po ani bafakwa na bafakwa ba escroc na ba escroc nzamba limbisanga na jija basala nzambe te me pasi na motema talonde de Niles abimi na posa bozana ti la biosco ba audio ya Pasteur Walesa toyoka na siko Pasteur Walesa réponse pona de Niles et puis na ti la bino boyoka ndenge ni ba piégeaki bona bandana na o ba piégeaki nde de Niles ya ko piéger to landa ont eu ces choses là baye ko yebisanga
Ils sont venus me le dire. Avec 7 enfants et d'autres enfants. J'ai prié pour eux, je leur ai imposé le nom. Esprit inférieur. Un esprit supérieur. Ceux qui sont prophètes, piégé mais baza ba prophète à Lukuta. Toko so bango. Nde bango ba kei ba kutoko bandoko cha siko ba ojo eza 8. Boko landa conversation na ye na mwana wana ya nyoka nde bandoko yebisa. Boko landa conversation na denilesi. Boko banda te toyoko kotsa buidi. Tango ekomi na suka nde yebisa mwana wana ke denilesi azoko saye. Pour déliler ça le dit que au sala émission. Soko sali émission allez au kolobaboyo bazakina batunaye basali ngo nanda kwa denilesi. Boko sala na porte naye. Soko sali kabunjwale sa koyoka. Soka yoki nga nakutana kanaye. Nakokende nakoyebisa yeke to solola ki déjà na bana wana na moni bango basengi $200,000. Et tant que ya kopesa 200,000 ata to discuter na 150 100 na peso 50,000 yoke na poto nde mwana sepelaki asalaki ndenge asalaki wana boko yoka ba ojo nyonso tozo pesa nanu oyo pe oyo nde asali musala makasi bana oyo bango mibale oyo bobeta nanu maboko pona bana oyo. On peut d'abord acclamer pour eux, ils sont restés fidèles. Bandeko bomoni so bolandeli bien lisolo oyo, so bolandeli bien likambu o donc pasteur Denis Lesi ba piège kinde ye. Poto balolango ka ote ba piège pasteur Wallace, pasteur Denis Lesi nde batiela kiende batu saye ayeba. Ke Wallace a déjà yeba ki saye ayeba likambu donc ti batindela ke batu ti basali mission wana. Bato bazaki pena na ekiri wana po basala émission wana o mwa mbali wana salaki o yaki koloba na TV ke toyokana ki boye mwa mobala na yaki koloba na TV toyokana ki tosalaki tozongisa ki ekendaki ezongaki bayebaki deja likambo oyo ke ebima bongo esala boye ekende boye siko toyaka osambela apwani. So buzobe eza mingi na ngambo ba pasteur. Ba pasteur a Congo buzobe komi koleka. Bino na bino bozo bomana, bino na bino. Ba conflit bino na bino bozana ba problème mike bino na bino. Na ebito bowela onction to bowela kanini. Na ebe loko bowela te. Bino na bino bobomana bino na bino ba makambo ebele okoto lobi okoto azongisi okoto lobi soto zongi na likamba Maria Ntumba pasteur Wallace Obia ebi Maria Ntumba te bandeko ba audio eza tellement ebele musuto tiela bino na émission lobi poto ko tsanyo so lelo te soto zongi na likamba Maria Ntumba pasteur Wallace Obia ebi Maria Ntumba te ayoka epeta ebi epete bozana tiela bino ata audio ngoto landa nanwe. Abonnez-vous s'il vous plaît la famille, bo s'abonner s'il vous plaît, partagez dans Facebook, partagez dans WhatsApp, partagez dans Messenger, partagez vraiment dans TikTok. To partagez partout sika o likambo yokozo bandeko, baya kotala eloko nini ezo leka. Ba bandi mi bo fongola misu peuple de Dieu bo fongola misu. Bo fongola misu s'il vous plaît to landa. Ok, na mbobio kana bantu na poto boti na mo boti na mo ya bana basi ala soki TikTok ngana mwana mususu ala soki bazo tanga wa na yebe longi na yete na yeba ga TikTok te na yeba ga Facebook te na yebe longi ya mutu te master Wallace benga ayo ngene mo yeba yo biso bantu yo na yebe lo wapi mwana mukebo yi na yebe ata longi na yote ata ko mbona na yokate ko ngana yibi midie wana sineni ni okene ko ba on va créer, on va $500, pas au ça, on va créer. Mais beaucoup de problèmes dans la vie, pour moi qui les souka ouate, qui les a dit continuer à l'été dans l'eau là.
ngai naza wana na kotrahir bible te na kosa beaucoup na quality na bandaki mwana moke moins de 30 ans nasala nzambe lelo nakolo plus de 60 na bombi nzambe. dossier oyo eyebana te nani aloba bosolo nani aloba lukuta eyebanaka te me bino moko basala nzambe bomiyebi mitema na bino toboya kojuge bino mpo barelation na bino na nzambe toyebi te me bino moko bomiyebi so bosela nzamba solo nzamba azwa lokumu me so boselaka nzamba lukuta boyaka koyokisaka biso pasi koyaka konyokolaka pepe de die mpona kolia bambongo ya bato bandeko na nga nzamba ofrape bino so bosala mosala bino na solo babiloko ya boye ezokomela bino wana malamu me soki ezake bosala na bino na lokuta pour gagner de l'argent oyo lelo peuple congolais azosouffrir mingi surtout mpona bapaster ebele na mboka na biso nzambe ofrape bino biso toza bato mpo toza banzambe te mpo tojuge bino mais jugement eutaka epa nzambe ye moko jugement ezali lelo te lobi te bokozala juge par nzambe ye moko nzambe ye moko akojuge bino biso bato mokili toza banani mpo tojuge bozela jugement epai ya nzambe ye moko ndeko nanga partage biso na Facebook partage na WhatsApp partage na Messenger nzambe alola kopambola yo eza pasi koyoka lisolo yo eza vraiment pasi koyoka lisolo oyo makambo ezo régner na bapaster na biso ya Congo eza pasi en tout cas. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez tant vous s'abonner kobosa na te cliquez sur la cloche de notification pour recevoir ba nouvelle news oyo kokota ana RC Botelo TV ezaka pasi na motema pasi na motema nzamba sunga peuple de Dieu nzamba sunga ba fidèle nzamba sunga église de Christ po eza vraiment pasi tokutani à la prochaine occasion tielanga j'aime bien et aux malamu mingi bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.